Mission TV, le miroir du monde. 100 jours, tu as 300 jours. Tu as 300 jours. 300 jours, maman a embouteillage au kaka. 300 jours. Elle m'a fait soit Kangi Bango. D'une part, ça peut aussi être normal. Voire même les gambas vaccins, oh, il y a un doute. Même les vaccins, on souhaite également. Pas tout le papa, oh, c'est ma mission, le miroir du chloroquine, wana. Mais ça va t'en d'accord. Comment ça sont des bêtises. Comment ça? Oui, bisous na islam balobi Allahu Jamil yuhibul Jamal. Donc balobi alliance des kabbalistes musulmans, toujours vivre nini. Nakati ya islam babu na biso hubul watu minal iman. C'est-à-dire kolinga mboka, amour wana ka ya pays. Et puis la majorité donc Kinshasa mobimba bayaka olia na centre-ville. Vous avez un film ni bato fait mikolo. Maman wana à part chloroquine après ça double ko olia. Pas pour rappeler l'osso. Ayi kana chloroquine té, mais ayaki na tomate. Ma Mission TV, le miroir du monde. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez, partout où vous êtes, dans la télévision, dans le téléphone, dans l'ordinateur, chaîne Nabino, ma mission télévision, chaîne Le Miroir du Monde, chaîne Memel Rabino, actualité dans temps réel. Nga wabino gloire bosobe autrement dit bosobal na zongi lisusu na il sunde na ebisa kibino système à confinement toza wana ba volding gitu ka tozo tambola partout pour na kolukela bino kaka ba actualité par hasard car na cadre ya confinement tozo tambola chaque commune na commune koluka pe ko kutana na batu ningi ba vivre confinement par hasard tukuta na mutu moko oyo bino peut-être boyebi ba misupe ba ebite bo découvrir awa wana ma mission télévision chaîne oyo et puis ça va me donner information bien nakutani na imam par hasard na tongo na se mbula so bo tala kutunde to sala bo mbula yo beta mais car rapport na musala ko sepel sabino ya on a chaîne abino ma mission télévision gloire bosobe autrement dit bosobal à découvrir les bino imam mais je pense que vous allez mieux bino mo découvrir to lo bela mambo belé pesa biso temps tina suka Katati Kulanda bisoti na suka ozala décité. Bonjour. Ah bonjour monsieur, bonjour. Par hasard tokutani imam est-ce que Koiko s'est présenté devant bateau Ah bon, merci beaucoup. Je suis un imam, imam Jafar Lupembe. Naza moko ya ba imam ya moko ya ba mosquée minene pe awa na kati ya Mboka Kinshasa. Et puis à part ça naza pe na kati ya domaine politique, naza moko ya ba secrétaire provincial nakati ya moko ya ba cellule de base ya parti ya munene oyo ebani monde entier parti oyo l'équipe a parti nyonso tout le monde a ebi ebengami na kombo ya PPRD. Alors biso tozali nakati ya cellule de base ya PPRD babengi ACAM PPRD, c'est-à-dire Alliance des kabbalistes musulmans. Donc nous allons faire partie et puis nous avons moko ya ba cadre nakati ya cellule de base wana. Oui, donc c'est ça. Je crois que bino moro boyoki et puis boye bandenge ni tozo kota poto kende sans tarder na kimba moko na question liboso imam na kati ya mboko yoyo monde entier a bouleversé ba église ekangami ba makambo surtout confiné tout malade moko ekoti et bouleversé même ba calendrier international ya mboka oyo est-ce que yo pozo croire que malade anezo exister na kati ya mboko? Bon, naturellement na kati ya mboka na biso donc jusque là il y a à boire et à manger. Donc il y a à boire et à manger, donc il faut total en malam parce que même à ta malade des alakame degré à publicité ou salami nakati ya makambo oyo ya coronavirus o ezali épidémie notamment eza pandémie pende babengeli yango donc ekomina ko bangi sabatu. Donc corona ekomina ko bangi sabatu, c'est vraiment inquiétant. Alors biso sko nakati ya kin tuzana mo ba doute muke. Mais na ndenge ka ya ekenge lokwa mokonza mboka lobeto batama batami et puis tu observer ba mesures ya hygiène o ezali batu ba mi batela mais na kotala ka malamu na ndenge pe ekenge sengeli pe to na ba raisonnement moko fait poto un exemple corona bike no corona ezali mais juste là na analyse ka simple de manière intellectuelle ba citer nombre ba mort lelo na moya lelo to comme na 20 to comme na 20 cas ya décès mais sur le tali na kacha vite on vivre na kacha Kinshasa awa publicité ba ça la corona toi na 20 cas décès alors que malaria au paludisme na minute aussi botangi ba nombre ba mort au paludisme sali lelo na Kinshasa donc to ko ba mamba ya ba corona
toketala makambo ya ba mort na baka ya ba mama na maternité donc tokotanga combattre. Donc il y a plus de morts donc ba condition via bato eza vraiment menacé à tel point que publicité à comme na ko inquiéter bato. Donc tozana ba loot makasi na yango malgré tozo mi batela kaka et on a osenga yo poza na moi distance muke pour distance wana ya 1 mètre mokonza mboka tomeka ko observer ngo pona ko se protéger na ndenge ba olobela mais na ba connaissance na ngai na nzinga na ngai non na monika moto ya wana bina donc vérité pembeni na ngai awa to abina na milieu moto aka confiner peu mais non na monika ya côté mais toujours ka keza vrai na ndenge ko bata malom pour d'avoir le mal de l'autre batami mais na ba malade eza na kati mboka oyo couronner présenter le côté jusque là. Donc, ce Hollanda bien nalandi imam que non, lorsqu'on s'inquiète que les choses vont mal, on la donne encore des raisons supplémentaires d'aller de mal en pire. Ce qui veut dire important surtout aux ça mambo maladie comme makasi na ninyo ya on peut toujours pousser ngo lisusu pour que les sous makasi pour dégager l'énergie na biso sur tout na nzoto na yango. Oui, eza marqué wana pour toujours tala neti lelo. Oyo commission la une. Bato ba komi ko s'inquiéter to ki sous likambo ya ba nani vaccin. Chose grave, tout le monde, le docteur Mouyembe, l'estimé docteur Mouyembe, au bâtiment se basant respecter les lois commis presque banalisées. Tout le monde ne veut plus parler de Mouyembe. Donc, pourquoi les cambas vaccins, on a été sélectionné. Qui a sélectionné la RDC? Nani a sélectionné Bissou? Candidat. Non, alors on a été sélectionné et puis on est candidat. Donc, comme il dit Biloko. D'une part, on est sélectionné, de l'autre part, nous sommes candidats. Candidat qui a élu ou qui a donné cette volonté au peuple congolais bas à candidat na vaccin moko boy oyo to ebité voire même les gamba vaccin oyo pesi biso doute même na ba vaccin musu etikali même quand vaccin te oyo mais déjà peuple na minute oyo vie information était mal donnée et mal transmis peuple a commis déjà en alerte vaccin est commis déjà suspect na vaccin ya corona na vaccin tout donc ba vaccin to ya na sima peuple déjà na minute au Congolais tout africain nyonso ezanga morote Congolais tout africain nyonso et viba message tout le monde parce que le communication tana to kutani na tongo donc un bon matin car to kutani to pesi mamba communication déjà africain nyonso a sensibiliser vaccin ya corona vaccin nyonso mutozango isusu azati parce que to boy on a permanent pour mindele bango moko soki muto mundele mo avec no boza vaccin ti siko to za vaccin de donc na bana na biso na vaccin corona te donc africain tout nous disons non à la vaccination des peuples africains. Tango Hollanda ba vidéo mususu zomona mutu n'espère nzolo ba ke no makambo to satandaki te ke ekomela biso mais au moins peut-être en Afrique to koki ko comprendre et ça l'on dit. Voilà, taneti mundele wana. Donc un sapeur pompier, un secouriste blanc, il y a Espagne à lobby là clairement que non makambo ekomeli biso en Espagne eza makambo to yeko s'attendre nango te ya be loko to mona ngo na Afrique donc ba préférer na Afrique bato ba kufa en masse bato ba kufa belé eza normal donc africain nyamako donc bango africain nyamako donc sont des malades donc ba mindele je me souviens d'un penseur africain si je ne m'abuse pas c'était Léopold Sédar Senghor qui avait dit il faut se méfier de l'homme blanc même les plus doux. Vous comprenez, père en négritude. Donc, non, il faut tous se méfier dans Bamindele, même au Azali doux, le plus doux. Le roi Agnon, il faut se méfier dans l'État. Mon ami, pour un vaccin essai clinique. Terme Baminganga Bazali, vous devez nous expliquer ce que veut dire essai clinique. Même dans les mouquettes autant parce qu'on a aussi fréquenté des universités. Tu as vu que essai clinique, les ali babloko basala kabosali kisi, le quoi besoin on a nous certitude te bon mécango soit na bampuku mo pembe to monaka ba de laboratoire ba kobaya laboratoire mais lelo comme essai clinique na kati nzoto abatu vraiment c'est étonnant ezo bangisa makasi makamna ba corona et puis donc déjà peuple là déjà ya kolamuka donc au nom des peuples congolais mutumoko a reçu vaccin wana azati. On a déjà comme déjà peine perdue. Et puis nous avons rappelé sous Soubaninga na biso o ya parti parce qu'il faut messager comment biso za ba kabiliste. Alors kabilisme ça état d'esprit. Kabilisme ça état d'esprit. Je crois bien ceux qui va respecter qui kabilisme parce qu'avec Kabila, il avait suspendu maison Schengen. Vous comprenez? Kabila tia longwe na yé en paix
asalisi élection na mbongo na ye moko mbongo ya Congo to bataya yete me mbongo ya Congo pona olobate ka komi voilà mbongo ya Congo et puis na mayeli na ye ya koboya babuzoba akangaki maison Schengen soki lo Schengen ezali ya okangande to critique ki biso nyonso bato nyonso ba critique ki po ba yebi kabilisme to mo biso za musulman to ba bi alliance kabiliste musulman tozo vivre nini na kati ya islam babi na biso hubul watun min al iman c'est-à-dire kolinga mboka amour wana ka ya pays ezo faire partir na bondimi biso na islam eza bongo kolinga parce que kabilisme eza ne jamais trahir le Congo. Vous comprenez? Naboula bien a raisonnaka a kangi na maison Schengen mais le Schengen efungwami ba italien ba nani ba eli biso ba corona awa tala ba buzo ba donc il y a trop na kati ya corona donc on ne comprend plus rien. En tout cas, Imam et ça les chances le roi la kuta na yo na poser une question oyo malade hôtel metungisi batunyo so tout monde mutunyo so tozo luka solution na ndenge na ye. Tout le monde basali ya nzambe bakangi ba pasteur bakangi ba mitema ba koti na ba poto ba misusu bazolala na zamba uniquement pona kosambela na côté na bino pe ba imam eloko nini bosali est-ce que d'abord makambo bango basali wana bino na moni aussi. Te na seki parce que comment yo kota na poto po sambela nzambe wala za babuzoba. Ça sont des bêtises. Comment ça? Oui, biso na islam balobi Allahu Jamil yuhibul Jamal. Baobi nzambe azali propriété, donc nzambe za propre alinga propriété. Ah bon? Donc place nzambe na kati ya paradis, salité et kotaka te. Donc so ngo sambela nzambe, il faut osukola. Eza na kati ya ba psaume. Na psaume na kati ya Bible, ponga za chrétien ti. Moi je ne suis pas chrétien, mais na kati ya Bible pona ko faire revenir ba chrétien. Nzambe balobi avant sambela il faut à la propre. Oluke lamba moko ya propre osukoli. Apo koti na kati ya adoration wana oza vraiment na kati ya makambo nzambe mais oyo komi muto auto sukola koti na kati ya poto donc osa la référence à histoire bangulwa po Jésus tanga longola emilimo abwaka na bangulu bakime wapi na poto donc wana za babuzoba to sambela nzambe ne mutabikisa ba maladie oui po to na attention ba faire la différence entre maladie na liwa zelo mususu maladie zelo mususu bato bakanta te que ce corona yende bo bato nyonso tout rien. Eleka sida kuto bomé belé koleka ko et puis tu as ba histoire vraie muto azali na maladie akufi na accident na maladie ngo bomi nango yete oza comprendre muto azali na maladie mais akufi na accident muto azali na maladie mais akufi na masasi donc c'est-à-dire ça n'a rien à voir na makamba liwa ça n'a rien à voir na makamba nzambe bato ba ndako banga ko kota ba prière ko sala prière sambela chaque net biso sambela kada 5 fois par jour donc chez nous la prière est quotidienne. C'est-à-dire nous prions chaque fois 5 fois par jour et puis nous utilisons chaque fois de l'eau. Notion hygiène l'eau chez nous les musulmans c'est déjà d'habitude, c'est-à-dire avant sambe il faut soukola maboko, il faut soukola aux à la propre et puis au côté nakata lo sambo. Yango pe na kamwa est-ce que par hasard natanga David le bara ba caméra zalaka te azalaki surpris na ba caméra par hasard to ya kiko ya na ebité. Surpris na comprendre bien. Parce que moto azo sambela nzambe pona maladie mais to moni prisquement ba caméra est-ce que caméra ngo ezalaki ya surprise to ezalaki organisé bon moni makambo yo to moni ba film belé to moni ba film belé na kati ya mboko na ba pasteur on se comprendre to moni ba film belé ba pasteur moto konte dire ngazate ba pasteur ba koti ba prison ba ndolo na ba aventure tout le monde a yebi ba kondana pasteur moko awa na kati ya kin na ba aventure ba kanga yake iba mbonga ba to ba bakangi e otu koleka kala mingi te malgré ba etufango ils ont un pasteur moko autour de bêtise kutu ya grave makambo ba mitakala banini ba misu ba boy même batiki ba losambo non sambe teti ba ko effacer image wana tout ça bloka bongo ba pasteur ba ça ba sex type banini donc comme makambo c'est belé makambo wana donc so moni caméra yé ba ka mingi za ba préparation ba préparer en pour ça la buzz parce que le quoi internet comme nango à la portée de tout le monde ngako chance na ebité na ko saté ozinga par hasard wana te ngamoko mtu na ye na kuti yo to solo na senti donc na kuna tanti donc ce non ça l'émission musulo bana ko yanda après na ça l'émission mais dis-moi oya ba caméra ko yaka bo préparer bo ti ba caméra yo bando ko tana poto to nager wana comme ba vanti wana mama nzambe te mususu kutu prophétie Dieu a dit ba sambela ba fungola Bible ba romona suki et puis suki wana so ba moni ba tia na mai ba mela omoni makamba suki wana to éclairer ba tout bien oya Bible eyesima ozo comprendre e bandaki makamba Coran ono mutu moko bona Arabie Saoudite nzamba la kisi so fungoli Coran so la kisi Coran so fungoli Coran o mona suki na kati to meko tuna na ba hiérarchie na biso islamique ba bi c'est faux ezana ba kamusu mutu otanga Bible mo mandefe koti na kati tout ça mususu ke koi na kati mutu oskwanza bosuke koi na kati ça n'a rien à voir na mama nzambe
toke normal coronavirus ezobebisa bato la bato siko tuna baminganga suki so mutu ameli suki ekoti na kati ya nini esala allergie wana tuse su makasi wana eza ya nzambe imam eza ya nzambe mpona kobikisa maladi biso na islam nyonso eza matériel nyonso eza matériel omoni politique siko tochange yango mpe forme bato ya nzambe oyo ya solo baokota na kati ya politique c'est-à-dire makambo ezochange neti vent na biso otoye parce que je crois bien Kabila dernier meeting nae dernière prestation nae devant la presse ayebisi bato nini abina bango la jeunesse doit se prendre en charge c'est-à-dire jeunesse tozwi siko makambo ya charge soki makambo nzambe kende na makambo nzambe ndenge ezali makambo nzambe soki makambo politique okoti na politique ndenge ezali alors ce qui est sûr soki wana ça n'a rien à voir na makambo corona soki olingo bika na corona mela chloroquine ba docteur ba États-Unis ba docteur tout donc chloroquine ezobangisa bato mosusu baoloba keno euti na maboko ya mama toyebi te ba aventurier wana bato balingi obebisa makambo mama wana à part chloroquine apesa bato biloko olia baboka pe loso ayika na chloroquine te mère yaki na tomate mère yaki na baloso mère yaki na bapondu pondu pesa ka empoisonné wana za ba aventure wana maman Olive aza maman moko mutea malamu banda tongo que je salue à passant donc maman Olive aza mwasi ya mentor na biso c'est-à-dire maman wa batela ka biso eza peka ya libo apesi ba don vraiment est-ce que ça mamba oloka kutu maman Olive oti opesa su mususu mikolo apesa ka baloso apesa ka badamas apesa ka ba bloc belé o ba nyonso bayebi tomate matungulu tout loka kolia qui ça nango parce que qui sont les qui démontrer noir sur blanc que chloroquine ezoko traité eza remède miracle ya coronavirus yango asombaki yango yaza pharmacien te asombaki nani chloroquine moi muki azali nango 400 cure aya pesi batu bamela et puis batu yango pe toboyoloba toloba papa o eza ma mission le miroir du chloroquine wana mais ça batu ndako batu ndako batu oyo batu bazui chloroquine wana bazui bameli pe babiki preuve que nombre ba guérison et mati grâce à chloroquine à maman Olive so ete me bozongo sa chloroquine wana ata comprimé moko ezate tout ba meli yango et puis chloroquine ya mabete to abotami na ba na biso ba 70 ba 80 to mela chloroquine abondamment c'est-à-dire to mela chloroquine to kufate to sa stérilité te na bato ba osa ba campagne ya chloroquine ya mabe ba aventurier to mela chloroquine ngana mela chloroquine to mela ko chloroquine to mela bena nivaquine. Vous comprenez? Nivaquine, ça c'est le mukusa. Obaye ma lobo. Ma lobo kaka j'ai donc obaye ngona ma lobo nie donc tout ça ba kinoa ya tongo donc je suis né à Kinshasa ngana botama na ngalema. Vous comprenez? Pour nous rappeler bato ngana botama na ngalema. Donc c'est-à-dire na mwana ya kin 100% à part ba voyage ba libanda mais kin nde base na biso to ba chloroquine ya kisi soko melango ndenge docteur Raoul wana za makamba TV. Docteur Raoul alobaki yango na France et pas traiter nango bato ba obika na hôpital na ba guérison belé et puis États-Unis ba confirmer ngo que chloroquine remède miracle na Chine ne parlons même pas mais biso pe na cadre boule na cadre kitawalisme c'est-à-dire bokoko ya Congo bakisi ali bakisi elle tobela ba kosu soit grave bato ba mela bakisi babika ba mutuzo bato ba baya ba mutuzo ba kosu soit sila bato babaya balumba na bamafuta mbila bakosi sila ba miel na ba citron to mela ngwa kutu bato pesa formule moko ba bokoko kotia ba makasa ebele na kati ba makasa ba manga makasa ndio nocha kala wana bango muvuki ozipi bulangeti ovani na ziki c'est tout wana kutu mamba bokoko muto alobake oza aventurier bokoko ezali na peso to attaquer ngo pe na bokoko siko mabela biso za nini sensibilisation et kenega kota mundele. En tout cas. Donc, tu as négligé à biso moko. Pourquoi? Parce que quantification à dosage est déterminée. Mais non, quantification à dosage, il n'a pas na biso moi je dis non parce que j'ai passé dans ces voies-là. Dans cette voie-là, j'ai passé. Ngana leka na médecine traditionnelle. Vous comprenez? Ils ont des lozo ba soupe ndunda. Ils ont un dosage. Pour médecine traditionnelle, les ali matiti. Est-ce que so meli soupe ndunda belé bomayo? So melinde soupe boa ndunda o asende ndeza mabeti. C'est ça bakoko ba yebi ke matiti o ba melango quantité boyi.
Donc quantification dosage nango yango dosage nango yango wana yo koluka te dosage ya nini yo so mambo ba schéma ba chimie ya bango ezaka na dosage parce que ça chimie vous comprenez or que ya biso so que plus loin ils ont alchimie c'est-à-dire likolo ya chimie c'est-à-dire yango ne mtebota chimie pe vane ko mona ba kisio ko ba chloroquine ba sala ngona ba voilà makasa te kongo bololoté ba zo ngona produit esala kinini wana nzeto ya kenkena wana ba bengaka eza kuna Bukavu kuna basala ka bakisi wana bakinini ebima na ba produit na banzete on comprend ba chango ba midon ba mélange ba pharmacien de ba yebi yango bien basali bakisi wana eza clair kisi ya bokoko eza na dosage nango oyo ba pesi o mesure tongola mesure boye yango wana dosage nango kolukela ngo majité kolanda imam malamu donc topesa merci na maman Olive Lembe ngai pe mwana ya mama Bibi Kapinga oyo ya ma mission télévision topesi pe merci lokola tozana imam par rapport à ba chloroquine bambote belé la maman Olive et puis à continuer parce que ça ndenge na ye rien n'empêcherait maman Olive à sala parce que ça comportement na ye eza comportement na ye asala ngo banda kala utama bongo oui mutako oya sekeza mutu ya mabe donc oya ko boya makambo maman Olive ezaka mutu ya mabe ya sali oya sali aye na pa na ye mais bino boya ti bino boya baza besoin batu bayande ko aider batu ba obela ko malgré tout mona bango te mais bana besoin soki da munga ngalobi ke mutu a place peut-être eza pona ba secret na bango ya serment d'Hippocrate basala ya olakisa mutu obela te mais du moins maman Olive komaki sina inerbe apesi donae moi personnellement je félicite maman Olive et puis au nom de ma base, de ce livre de base les plus forts de PPRD, où bien na kombo Akam, alias des kabbalistes musulmans, Pepbar PPRD, où tozali lo na Congo mobimba, na ba oya ba Bukavu na pesi bango ba Mboti, ya ba Goma, ya ba awana Kine, ya ba Bandundu, da Kwilu, donc tout ça partout, ya Grand Katanga donc na pesi bango tout ba Mboti, donc to féliciter ensemble maman Olive na acte asali et puis à continuer à assister batu oyo bazana ba problème à santé. Avant to kota na sujet ya actualité ya minute oyo to kei na makambo ya confinement ya Gombe yo moni on. Bon, confinement à Gombe moi vraiment faux. Vous comprenez? Moi vraiment faux pour nini parce que kine bika kine to vana kabila 18 ans to tika le monde ba bloquer à marco te ba confinement ba nini. Couvre-feu ko za nango pour mes ati mais mutako oleka. Et puis la majorité donc Kinshasa mobimba bayaka olia na centre ville. Vous avez un film ni bato wa mikolo. Neti ngana minito. Nana palais. Mais naza macaron nga. Macaron ezali macaron yango. Okota kuna okuta nani? Okota na kati ya Gombe, okuta ma Gombe cimetière. Donc Gombe cimetière. Vous comprenez? Elle mo pe okota pe na macaron donc tracasserie na ndenga complication au sakanati. Mais utile que ngana na lever équivoque moko parce que batu pe ba mona ka mabeka ka makambo. Mabeka ya makambo mais normalement biso ozi biloko ofele. En tout cas vraiment. Ah bon? Na ebité batu balobi ke ba osomba kosomba. Kai ngana na preuve osomba te. O ngana za na ngona zo yango fele. Donc muta bakisa te po ngana ko sakate na imam avant tout. Donc o ngana zo yango fele. So na kende Gombe na kota mende te ma batu ba wela ba kote belé et ça la moi embouteillage moi ba trafic jam c'est-à-dire batu bazo za les belé moi kota ezo zo ata mais du moins Gombe confinement wana soki ezapo na protéger po ba kuna ndeko ndenge ba protéger batu eza bien ba confiner bango mais eza mabe po na bato batika libanda eza neti makambo waze ko lobaki na batu mususu que non yo kangi porte ezo ndire okangeli nga na ndenga libanda c'est-à-dire bokangeli bisondi biso bato toliaka na Gombe tokangami donc so ke Gombe Zandu une grande partie à Zandu fermée on se montre or que bato ba vivre apena ndenga wana par jour misale ezate to ebike misale ezate mboka yana na etamo ya pasi donc tozonyo koma donc confinement Gombe des semaines oyo bato bazo puriger na cité donc cité ya Rosika ki ngasani chango po base na ngapeza na chango kuna donc moamba lukunga donc ville ba okota te baza paralysé ko le kata bato ba confiner na kati kuna baza bien ko le kabiso to to libanda to kita na sujet asuka to komi na nini caméré arrestation provisoire nini est-ce que un mot par rapport d'abord ya nini wana ndenge komi yo monele on bon ndenge batuba se rappelle le comme quoi pas ça na peu juriste je suis licencié en droit. Félicitations. Oui, produit de l'ILK. Donc ndenge na rappeler batuka que caméra za nano arrêté. C'est ça. Donc aza accusé et puis il y a présomption d'innocence.
tout accusé est présumé innocent. C'est-à-dire mutu nyonso ba fundi nanu ba kateli eti. Pour mutakata makambo ya juge. Magistrat a instruit le dossier. Juge soka sambisi ba prouver culpabilité na ye, hein, nde ba ko kanga kamere. Mais pour l'instant, azana katia o abengaka MAP, mandat d'arrêt provisoire. J'insiste, provisoire. Kamere ba simbiye provisoire. Quitte à lui na ba avocat na ye, ceux qui ba ye na ba preuve ezali tangible. Hein? Ou il prouver réellement parce que na droit ezana abengaka administration de la preuve. C'est-à-dire il faut bozala na ba élément constitutif ou il acte que non réellement quelqu'un est culpabilisé suite à ça. Nde ba kangi. Mais bah, on a raison à interpeller, à interpeller, oui, on a bien une interpellation. Donc jusque là, on a interpellé. Mais interpellation, on a baébi pas Vital Kamir, baébi nda kune bien nani. Bah ouais, otike nanda kute bongo basa la ta résidence surveillée. Bon, c'est un politicien. Décision, il y a juge, hein, il y a magistrat, hein, parce qu'on a un juge debout, on a un juge assis. Donc magistrat, a une décision, il y a pouvoir discrétionnel par rapport à l'instruction à dossier. Ce qu'on a réellement que non, soit il y avait une crainte, il y a fuite, peut-être. Parce que, à ce qui temps, il y a construit le dossier, à Yoka qui est, tant que soit il y a un dossier, il y a une crainte, il y a fuite, habité, tout détenir provisoirement. Après tout, à quel point il y a un Congo, Maka les Alara, ah, Pembenia, on a Selembao. Liberté privée. Non, liberté privée parce que l'instruction dossier est à continuer. Il faut la priver. Après tout, Bangopé. Qu'on se le dise. Qu'on se le dise. 100 jours, tu comme il y en a 300 jours. Tu comme il y a 300 jours. 300 jours. Maman a embouteillage au kaka. 300 jours. Hermopé Fati soit Kangi Bango. D'une part, ça peut aussi être normal. Je ne sais pas ce que Hollanda qui peut vidéo au président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, que je félicite et que je dis merci à Maman Moussa, la mission au Congo. Moi, personnellement, gloire Bosobe. Vidéo à l'Obaka, que non, justice est au sala musala nango. Y compris même hier, ata oliarana et foufou, ata ni tellement déclaré état de droit, moutounion surtout à la poursuivre. Tant au monde simbi na ba Cameroun, on a confirmé pendant que état de droit de Jésus au vent dans la minute au président Prometa qui congolais. Bon, naturellement, président Nabiso, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ou à président ya Congo, pas rien président Mousso Azati. Merci parce que vous reconnaissez. Ngana kabiliste. Merci. Biso ba kabiliste to yebi que président eza Tshisekedi. On se comprend. Mais Kabila a autorité morale na biso. On se comprend. Biso tout ndenge nini. Non, Kabila mais ngaza kabiliste non, lo ba clair. Ya bino ba kabiliste to ya. Ya ba tout kabiliste mais ça amour na ya pays. Et donc il y a autorité. Nous sommes linga mboka aza dans le Kabila aza autorité morale na. La nedi facha zawana, ce n'est pas que état de droit et quotité. État de droit banda kala. Preuve que ils ont proche kutu ya autorité morale na biso ba kota ba prison biso. Mais makambo ya ba directeur à cabinet et ko ya présidence de la République vous allez interpeller tout mon angoté. Non, c'est quoi ça? Obezo bossa na lamba. Ozo bossa na général Alamba. Pauvre général Alamba. Alamba avait dévié la loi, il était arrêté, condamné à mort. Et puis il est arrivé que na kati prison à Zouili kama ya liwa malade Zouili a kufi na kati prison. Tout le monde a bien na ya bongili kamba Alamba. L'état des droits, c'est facile. Mais peuple congolais, pour preuve, peuple congolais, la masse n'a pas d'âme. Batou, Bazaranamoli, Moté, c'est-à-dire français, la masse n'a pas d'âme. Vous comprenez? Biso toba politicien, total la makamunaliste ou ya politique. Vous comprenez? État des droits et banda tongo. Kamé aussi bakangiye, azam moko ba congolais, sera yibaki ba kanga ok prison. Ndé mo bena ba oba yibaki na ba oba salaki ba déviation na période ya Kabila, ba kanga bango ba kota ba prison. Vous comprenez? Ba 200 millions il non, 200 millions na histoire preuve ezati. Ya kamera yango bakangi. Bakangi on ba histoire. Vous comprenez? Il y a 200 millions, ils ont histoire. Ils ont histoire, preuve ezati. Histoire preuve ezati. Preuve ezati to moni ngote, mais du moins o eza sûr o to moni bazo sambisa bazo instruire nani caméré, bazo instruire dossier. Mais on est d'accord nanga quand même que no état de droit pendant comme se manifester. Droit ezara banda kala et manifesta banda kala banda tongo. Preuve en est que état de droit to sale élection pacifique to na président Sika. Si on est peuple azo confirmer des sikou que non tala boye na boye pour preuve tala ba ministre provincial ba kangami ba nanyo ba kangami kolobate wana so kena ndenge ya droit ba kangaki de manière illégale.
On se comprend. Parce que la constitution a besoin de garantir que mutu po ba kangaye ancien ministre de la santé bakangami c'est normal. Caméré on a interpellé. Oui, non mais bami bi bakangama ebelé. Dis-moi état de droit. Non, état de droit ezalaka déjà bandakala. État de droit ezalaka bandakala. Na za ba petit nanga ba eluka ba kota ba meken. Ba petit nanga ba eluka bakangama. Pour ça la déviation moko boya loi. Tu comprends à l'époque banda ko lobela biso te ko déclarer paternité en non état de droit yango yo net tozo mona président alobaki et puis na minute to moni pe o plaza pembeni interpellé. Yoka koloba na ko sala ya makambo balé différent. Vous comprenez? Koloba na ko sala za blomi balé et que c'est ni. Kabila notre autorité morale ala qui parlerté. Ala qui faisait. Vous comprenez? Il y a na sala. Tala je vous jure, na yeb sabino vérité, muto ko sabino ti. Muto azana poto lelo so azongi na kin o aumeli na poto sali ba 20 ans azongi na kin lelo a comprendre que kino ya tika kiza o akotité et puis tout o esami na kin lelo c'est Kabila tout o esami na kin lelo c'est Kabila téléphone est moins cher que le monde entier tout le monde tout na communication o abenga salva sim est moins cher que le pays tout to sola na ngano to sola au moins 45 minutes bwana combien na poto télécommunication c'est Kabila qui a facilité tout ça vous comprenez les gens noirs c'est blanc tout ce qui est Congo lelo alors Congo qui lelo auto c'est la lelo Congo qui lelo oyo c'est Kabila alors Fati état des droits bandana ngo état des droits zara déjà Fati pa yé ndé Fati yeboé soka kangi muibi mais c'est à féliciter alandika mais quand même au bêtiment to kanga ba alamba kutu proche proche makasi ya chef ya kangamina nutendenge yo mo ocho loba tout comme à cause de l'appel lavé de on a zoloba azali interpeller ye bakoyoka ye soki alobi bien te alexi ba preuve te ya bambonga ba 5 chantiers kwa ya nini ya saute mouton pour saute mouton embouteillage eleki saute mouton embouteillage eleki donc président moko baye balaki est trop que zo vidé te nous avons attaqué makambo eza mulai singama tembele on dirait que musika ya makambo etali bango biso de to sala élection na biso na mbongo na biso moko to défend mbongo mutu te mbongo Congo sala élection et puis le peuple a gagné tomoni Félix Tshisekedi président de la République mutu aboya nga zate Félix chef ata bakabiliste bundimi que non Félix Tshisekedi nde mokonzi papa ngana za kabiliste o ayebi ya lelo te mokonza mboka kombo na e Félix vous comprenez mutu aboya yango azate vous comprenez toye to sali coalition na bango musale bandi nde musale bandi bo batu ba ko malgré ba bazolela que non ezana ba pot de banane boté la baninga te pot de banane ezate pot de banane ezate politique yekende bien jusque là sauf que bango moni na groupe na bango ba miyibi ba bimi ba kangi ba misusu eza normal na kati ya groupe na bango kuna po biso muyibi no abimité benge ba toucher sele oyebi sele ministre ya finance benge ba toucher na biso type wana za mayele aloba français moko financière banda français bandaki tina suka muta comprendre de l'autre côté ba comprendre ka no fa tika balandela mbongo sike bimelaki bino bolo ba kano ya bimisa mbongo alors que déjà 70% bimaki avant même que mamango banda donc mamango ça compliqué. Ma mission télévision le miroir du monde bino moko bozomona je pense que non et sengweza ya kokutana na imam po to komina suka déjà ya émission na biso imam vraiment ce que zana likamususu otobosani to zana likamususu to lo ba nini yo je crois que prochainement to yamba imam peut to retourner mitune belé mais imam ce zana loro moko bosani to loro moko lingo c'est la peuple congolais ba Hollanda yo partout dans le monde en Europe en Amérique et Europe ça bon ngana bosani lo côté mais est-il que notre zo éveiller population na biso pour ngaza congolais naza pas africain donc na makamba vaccin viba réalité makambo to yoki na balibanda na bandeko bana poto batindeli biso vraiment vaccin tobela na biso te donc vaccin tozala moi kobanga to banyango de manière vraie quoi na ndenge mabete congolais nyonso même un sentiment de déception ouais congolais nyonso africain congolais non to africain ba africain tout bazana moi gumoko be amer ya vaccin donc vaccin et puis vaccin on sali que to banga na ba vaccin misusu c'est-à-dire même vaccin corona na vaccin misusu africain ba abangi on se comprend donc vaccin to bangi donc africain azala africain en 1960 tout à l'africain il y a 2020
c'est-à-dire tous allez veiller africain à la muka bakonza mboka na biso pe ba veiller quand nde bazo veiller boye na bato ba osala ba déviation soki mutu ayibi ba interpeller ye balandeli ye soki za okanga ye bakangi ye soki mutu asali mabe loi esala o loi esali ndenge esala ki ba période ba général alamba ndenge esala ki ba période bato basali ba buzo ba nyonso bakangamaki, c'est-à-dire to continuer na kati ya Congo, mais eloko kaka eza idéologie amour ya Congo, ne jamais trahir le Congo, c'est-à-dire Congo eza ya biso o to kotikela bana na biso o bakoko batikela biso, vous comprenez, eza oza libanda eza oza diaspora, et puis nazo fustiger eloko moko ya garçon oyo bo excusez nga na benga ezoba nani yango wana ngai na lobby. Oh si en tout cas bana poto ngai te Gloire Bosobe autrement dit Bosobalte. Merci. Ye imam na idéologie na biso ya islam nanu hobulwa to na iman kolinga mboka no eza parti ya bondimi, et puis na idée ya kabylisme ya ne jamais trahir le Congo boketu pe faut bakangaye pourquoi atumba drapeau. Vous comprenez déjà ça crime donc contre sa patrie. Eza ba mi balé moko bato babosa na kaye biso ba politicien to landela rango eza boketu na guitariste oyo Olivier Chimanga bango mi balé batumba drapeau kanda wana ezali bozi, donc attention na komi président pour na koma pe président avec l'état, attention na komi nani so na komi nani boketu soko nyatika akini pa yoko fouine plaignant les angai mutaliboso bino mbena Olivier Chimanga parce que bo piétiner ordre nanga parce que nga na yebike Congo eza yanga yoko tumba drapeau ti finga na ba tuno finga ka de manière individuelle, mais tango simbi da drapeau donc simbi Congo mobimba pe tumbi yango soit degré buzoba donc faut ba droga kio donc yo na problème sérieux na Congo mobimba elenga ma mission télévision yango malgré to komi na suka do yo na posa to continuer s'abonner, continuer ko s'abonner, vérifier rabiso réunion autour au monde a gagné information aux alanines prochainement akité prochainement to zoa lisusu pour to lobela ba mamu susu ebele ngawa bino Gloire Bosobe na tozawa wana ba Voldi et puis na ba Derrick na Simayani na montage vraiment lisolezo le kakitoko nzamba pambola bino bipai bozali bisope tozo continuer awa toza na bon marché to utaki monga fula to ke rigini na bon marché to kutana na imam yo oza place mususu oza pe na besoin o loba net na ba mission ya boy numéro na biso eza 080 21 921 76 plus 243 81 21 921 76. On a numéro na ngamoko Gloire Bosobe autrement dit Bosobal. Soro bengi okomi na WhatsApp ozwa ngamoko personnellement. To tiki bino botika la malamu prochainement. Merci. Au revoir. Ma mission TV, le miroir du monde.